Donc il a la découverte il y avait Kabamba na entraîne na ngana mona ki statut. Na yeba ki te statut ya nani. Et on a poussé un toye parce que c'est nani. Par rapport na mona que za statut ba sala ancien bourgmestre ya commune à Kinshasa. Aza muto a travaillé mingi na commune à Kinshasa. Comme on a ezalaki papa Paul Gérard Sapou Kalimasi. Wileri, on veut faire Wangata. Donc Wangata eux appellent direction principale yebani. Bandero mingi pe ba yebi Wangata. Donc eza sikoyo Kabamba si Wangata. On traversé pour annoncer la Kabamba, on traversé déjà Wangata, a toujours na Kabamba. Donc on a vu le mot vraiment par rapport à mot qui a changé. Kabamba vraiment il a tiré la main ici parce que les amours il y a ma direction principale. Voilà, très cher ami internaute. Maintenant, à tout comme ce qu'on a direction Sankourou. Toujours na Kabamba si Sankourou. Il y a le lycée Kabamba et puis ils ont avancé tout faire découvrir l'homme sous et bombami. Il faut tout le béla. Yabiso yango yo oyo biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso. Bonjour, bonsoir na bala nyonso ya biso podcast. C'est toujours votre humble servante Elle Mara de la presse ya Moussé Matikembele autre mali la plus de la presse mais ça comme la Maradona d'Afrique toujours na milieu jamais na roba émission ça que na remercier bato ba sala pour que na sur la télévision ba téléphone le kola mon patron mon boss Roni Malunama mon boss Yannick Malunama sans oublier aussi mon boss Checking à Londres pourquoi pas na remercier famille Matula Mobimba na bon notre mère boss maman Laura Motema ya boss sans oublier aussi maman Matou Kotimi à mort et mon tout de Kati maman te sous na mon vieux Capolizopo depuis Londres sans oublier aussi mon vieux Afo Diabaka wa motema ya maman Brigitte depuis Grenoble wana baboto nyonso vraiment bazora likalisi ya kolona ba émission na biso bazara so Michel Koti atali a aimé a sali commenter à partager la personne baboto bisika biso bozali ni le baka toujours TV za radio te très cher ami internaute lelo tozana kati ya commune ya Kinshasa donc Msuzamba liboso vraiment tout ça na kati ya commune ya Kinshasa la préférée qui na sala un petit découverte na kati ya commune à Kinshasa on a trop basé na veni Kabamba. Léon on a peine découverte na veni Kabamba depuis Wileri ti na Kabamba na Bokassa. Donc voilà, je pense que bon wana en face eza bongo commune ya Lingwala, prince oyo eza lokola frontière et Kabo Lingwala na commune ya Kinshasa. Là, soit bien en mini rompe Wileri, bon, on a activité au salon, on va monter télémi, les alaka. Parce qu'elle n'a pas eu la commune à Kinshasa, on a venu Kabamba. Bandero Moussou, on va sous Kabamba, parce que, baza quoi, mêler Kabamba, les accords, les poker, héros, ils sont pas montés, baza quoi, il y a même pas ma casse. Les présidents, qui m'ont dit que Kinshasa, ils ont la salité, les bandero, bon, ça fait la macadam. Le bon béton, on a béton. Donc, notre président n'est comme ça, parti béton. Donc, tout ça, c'est trop basé dans ma métallie. Les babons sont beaux côté. Donc on fait découvrir bana poto bana monde entier ba diaspora vraiment bon na lisusu commune Kinshasa na biloko tika kala ndenge vraiment makambo ezo kende maintenant toza na Kabamba na ke histoire makasi vraiment eza na veni oyo donc on a tant rotambola yango depuis Wileri on expliquer bandeko vraiment prince oyo ozomona oyo eza prince munene so na biso ni bisike banga bongo Space ouais bandi bongo donc ce que me mango on peut la sauce à l'église tout le monde là donc on va bandi la sauce à la ti ville donc ce que boye tout on que se fait la bombe et puis sur le son à Simabo c'est petit sur nous sur la marche et on peut dire pas de donc on a trop basé avec Kabamba je pense que la côte déjà avec Kabamba. La première chose est d'aller dans mon statut en Bosso. Ils ont avancé, ils ont fait découvrir Bino, ni les bons en Avenue Kabamba, parce qu'ils ont une histoire ma case. On rappelle qu'on a habité à travers l'émission, nous avons parce qu'on venu Kabamba, mais on est bon en case. Je pense que bon, on a déjà, à part travailler ça la main, histoire est ma case. Donc, comme on a dit, c'est bon, tu vas commenter, on a vu vraiment, nous avons dans les besoins. Bon, liker, bon, partager. Alors, pour avancer, là, comme on a dit, statut et Zali. Nous allons voir si le statut est mini, mais habité, il y a nani.
avant de compter la musique, les cabotos, comme Mawana et Ganabino Bandeko. Donc voilà. Par travaux de Salama, pour Maël et Maël et Kaka. La préférée, la tournant en boyer. Voilà. Ma commentaire, je vais matin parce que quand on tape, on a vraiment caméra qui est. Et tout le barrage. Donc, comme ma place, on a statut, on a choisi avec quoi les lignes. Après, on décortique, on continue toujours pour faire des vidéos. Ni les bons, on a vu Kabamba. Donc, trop de commentaires, trop de j'aime, vous partagez vraiment. Mais bon, ça a plaisir, on fait ça la force pour nous ça tout. Bon, ça fait tout. Merci. Voilà, très cher ami internaute, les amis TV Radio Télé, l'autre c'est vraiment ben tu as commune à Kinshasa, et puis vous savez partout dans le monde, la diaspora vraiment au Kenya. Bon, tu as commune à Kinshasa, mais la préférée dans la découverte, il y a venu Kabamba, on entraîne dans mon statut. Il y a un statut à Nan. Et on a poussé un tour parce que c'est un Nan. Par rapport à mon statut, c'est un ancien bourgmestre à la commune à Kinshasa. Azamouto a travaillé ming dans la commune à Kinshasa, comme on a Ezalaki Papa Paul Gérard Sapou Kalimasi. Je pense que les sur la commune à Kinbo s'est retrouvé vraiment dans l'émission où il y a découverte à Kabamba. Papa Paul Gérard a Botabaki Bongo le 11 avril 1952. Je pense que on a pendant nous on peut s'alerter et puis avec Koufa le 18 février 2020. Donc paix à son âme. Il y a vraiment à travailler qui dans la commune de Kinshasa. On a dit qui est statut comme monument. On a l'équipe à travers statut. Maman qui est tel à Salagabo. Papa a travaillé qui deux fois na Moussa qui est causé la Bougumestre. Avec Banda Moussa qui Bougumestre la commune de Kinshasa na 1988 à 1997. Donc parcours na Isaki Bongo. Après avec paiement, avec Zomi c'est les sources na 2007 à 2018. Donc papa ça qui peut n'amener ce que bande ko balinga qui est quoi soit qui temps peut-être ce qui a azaki na bon moyi par rapport à parole c'est grâce à la kata ko bi ko ngasa la après ça la manango ndende ko na biso et riche par honorable Jif Bwambutu yemtu asala qui habite par rapport à nenge bougumestre o asala qui a mingi papa Paul asala qui a mingi yango to ça les statuts. Donc bana commune à Kinshasa ce moment déjà net c'est l'artiste la première découverte de Saint-Libino. Et c'est un plaisir mais lorsque tu tambola parce que les Saint-Libino na kati ya commune à Kinshasa vraiment na avenue Kabamba histoire est tellement macasse. Donc bon temi biso regarder nazo bima na que non ce tout droit mais bon comprendre que na Kinshasa ba air autoza il y a plusieurs terrasses plusieurs bars bande ko se détendre les comme d'habitude. Tu retardes la rappeler na caméra penati ba musuba lingana bango tu vas filmer bango. Donc nazo linga penda ta bo talibo bo ti commentaire bo like bo partager pour moi c'est un plaisir makasi bo za pété bo za la wara toujours merci. Saki ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli merci koyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande disitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yoki miso emoni minga koloba te motema eza temo misala emonani minga koloba te touti mosika essentiel tokomi minga koloba te. Voilà très cher ami internaute les c'est venu ça découverte il y a venu Kabamba mais non tokomi ce que tu peux à Willery ou faire Wangata. Donc Wangata ils appellent direction principale yebani. Bandeko mingi pele ba yebi Wangata. Donc eza sikoyo Kabamba si Wangata. On traverser pour annoncer la Kabamba, la traverser déjà Wangata, a toujours na Kabamba. Donc on a bien vraiment par rapport à mot quand il changer Kabamba vraiment il a tiré la main ici parce que les amours ba il y a ba direction principale ba te belé ba
baza ba mauvais souvenir awa eza bato ebele vraiment bakoya bakabasele awa na bamoto eza bato ebele vraiment bazoka bapota mais lelo oyo ma grande surprise komonaka ekomi na beto makasi boye en tout cas bacoup de chapeau ya notre président nzela ezosalama maintenant nous bafongoli yango te omoni bana moto balukaka mwa espace bazolukaka bazokota kaka bazokima kaka ndenge ezalaka donc voilà soki otambola otaki kofaire découvrir bino omona na Kinshasa parce que ntango tosali badécouverte ya boye esalaka bino plaisir ine explikaki bino komi na Kinshasa eza monene tokozwa batemps ya kokota partout mpona kobeta mpena liso toujours ye tobandi lelo na kabamba ko eza veni principal oyo eyebani eza veni oyo parmi baveni minene na kati ya komi na Kinshasa ezali epuis ekota mpe ndambo na komi ya Barubu oyo eza mpe grand commune tokoluka mpe moyen tokokota mpe soki kuna mpona kolakisa bino te mpe eza radio tomarche toujours bomona par rapport ya modernisation eza makasi baconstruction sika baflat hotel babiloko makasi ekoti epuis mwa référence moke ezaka mtia banzete parce que biso sobiki kabamba vumo eza veni oyo ti lelo ezomaintenir toujours na banzete nango parce que bacommune ebele banzete bakatakata basérie ya notre ancien président Joseph Kabila Kabange oyo azalaki vraiment na mwa rigueur par rapport ya banzete bakatalisi bacommune pourquoi balimete ezalaka na banzete à l'époque série à notre président Joseph Kasavubu série à notre président Mobutu mais la série à notre président Kabila le fils de bayaka okata yango mais kabamba depuis référence nango vraiment eza basi ya banzete donc eza bandeko mosusu bayaka kose détendre balingaka vraiment makelele te akoya mpena fai nela mwa chéri na ye baomela mwa verre na bango baogribe te mwa eloko dans le calme eza bato mosusu mpe balingaka mayangani afa apesi moko aosanzi mpenake nzoto eninga na matu eta pupupu voilà tolakisa bino te mpe eza radio te bomona ndenge mosala ezosalama mais biso bino aveni kabamba eza na plusieurs écoles minene vraiment oyo eza na kati ya histoire voilà très cher ami internaute maintenant atokomi sikoyo na direction Sankuru toujours na kabamba si Sankuru oyo eza mpe direction monene ebandi mpena banda kuna ye ti bandeko bakenda bazandu bayebi Sankuru ndenge ebisa bino toujours travaux tosalama me bandeko bafofile kaka baboye bafofile kaka Sankuru eza na côté gauche et na côté droite mais biso toparler sur kabamba donc totraverse déjà le west vers Sankuru mais na elle mosusu naotambola eza venu opesala babar pene esala basuccès makasi même ndeko na biso papa Fredi Mbayo Sombo oyo aza icône na makambo ya théâtre arépété quelque part awa donc tokóma na ba wana kobeta sikoyo mwa histoire vraiment donc voilà tozotambola toujours awa tokomi na école ya monene parce que kabamba oyo bomona oyo ezalaki mpe surnommé par lycée Kabamba je pense que tomona te mpe eza radio te oyo ezali lycée Kabamba to babi lycée eza lycée mpona école eza mpona bana basi kaka donc awa mwana mobali akoki kokota te donc voilà mwana mobali akoki kokota te eza uniquement mpona bana basi lycée Kabamba eza école catholique bomona bino mo bomona bafoto wana déjà eza école catholique ebimisi bato ebele etangisi bato ebele je pense que déjà tomoni bakomi na bango wana ezalaka kaka ezalakwa tableau na bango oyo ezalaka mpo moto ayebaka eza lycée Kabamba okoye bango par écrit na bango bakomi baécriture na bango batie mapano na bango na mire lycée Kabamba vraiment eza place oyo ebimisi na kotanga bango bato mosusu te na bomba kaka donc eza école primaire te eza école humanité secondaire donc mama oyo azalaka na lycée Kabamba akokisaki 106 ans yango bakomi déjà depuis 1920 à 2026 po kaka baentrée nango eza un peu compliqué parce que toza na temps ya vacances moye tokota eza te bomona me baconstruction na yango eza baconstruction ya babelge
Donc ça construit par le Belge. Et puis bon, on a un paysage qui toko, et ça banzete ya bambila, et ça banzete mususu to mona les soute, ba garder yango donc ba garder là jalousement. Mais la camera libanda ba école les aramingi comme ma boma na ba te ba ko envoûter ba école toni. Et nous qu'on appelle les gars, parce qu'il y a plusieurs écoles à minene. Au monde na ba ma boma libanda. Voilà, plaisir à trop vraiment na musala ndenge sala mabongo na ya ba yiki ba sala musala. Ba niveau za kitoko eza minene, ba mesure a vraiment za kitoko makati parce que au cas où ba inondation ndenge sala mara wana ba biloko boto za pena et au récité. Donc moi il faut boule beti ba le dans le calme. De l'autre côté, bomona papa sola. Eza pressing ya munene, où ça na plusieurs communes, plusieurs quartiers na ville ya Kinshasa, mais na kati ka bamba peut se basa depuis longtemps. Donc bandeko ba oye ba oye bango papa sola vraiment pressing munene. Babi awa te lamba na oye komaki ya ko gâter soko memi yango vraiment et ko zonga pena leke. Maintenant to tambola vraiment bomona bino moko mingo lo bezate quoi. Nyala solo lycée Kabamba et puis ils ont avancé to faire découvrir l'homme sous et bombami il faut to lobela yango commune qui c'est commune munene et ça commune oyo za na grand marché oyo bombi biso na Kinshasa marché Zando commune na Kinshasa za ba activité belé bato belé ba sala yango commune na Kinshasa et sangisaka plusieurs bato outaka plusieurs communes bayaka bayaka kosala bacope na bango même na voire même na ba étranger mona ba malien basala bacope na bango na Zandu ba camerounais basala bacope na bango na Zandu ba chinois tous les sortes ba race bazali si on laisse mboka na biso esangisaka ba pays belé mboka na biso eza les seuls pays oyo etaka ba étranger très à l'aise par rapport à ba pays mususu. Donc voilà, ya omoni ata babundisi mboka na biso bakokaka kate. Awa sikoyo tokomi na centre médical Marie-Louise. Je pense que bandeko boyo na oloba te pesa radio te, eza centre munene oyo vraiment na makambo etali maternité bazali, makambo etali baza balabo makasi, so ozala ba problème presque tout, vraiment on a traitement dans les calmes. Donc toye sikoyo ni expliquaki bino tokomi na collège Saint-Pierre. Donc babi collège Saint-Pierre c'est pour les garçons. Awa mona mwasi akotanga te. Awa eza mpona bana mibali. Donc Saint-Pierre yango yo toujours construit par le Belge. Bon moi ba construction na biso elelo yo na ba construction kala eza différent. Ba biloko boye ozala ti mokile koksilaka. Mais ba construction biso bikolo mpona barchi ba wela ka basa mbongo mo abru ekwei. Ba mona bino moko eza na EPDE5. Donc awa na commune na Kinshasa soto mo mbalo passa na collège Saint-Pierre te c'est que tanga te. Saint-Pierre ba musu ba uta ba ngiri ba yo tanga bombe ba tanga et tangisa ba te pelé vraiment sans vous mentir. Saint-Pierre est un collège et c'est ça ba bale bela l'époque et comme toujours on fait ça ba formation ya kitoko parce que quand tangisa mwana na école oyo et bana za mo lenge tant comme on kolobeza tolo ngana tanga na Saint-Pierre. Mais école oyo ça pour faire école privée mais école privée tant on beta dans école sont on pas kala muto so ka mais on va poulailler quoi mais école minene boy on va Saint-Pierre collège boy tant on beta muso nga mona commune Kinshasa nga pena tapela mwana vrai mwana pena commune Kinshasa bibera bangwaka na pena vrai ngwaka voilà jamais le canaveni Kabamba sans que na beta lisolo ya église ya frère na biso bande ko beta musique azaki juste frère na biso musicien à l'époque Mike Kalamai lelo ya koma mosai na Nzambe tempelo yango église oyo
aza numéro 1 ye moko pasteur titulaire ninga oloba de zate donc ata pena base ya église na ye dans sa présence awa na kati ya veni Kabambar awa sikoyo tobima vers Kasavubu eza Kabambar tobima vers Kasavubu eza presque Kasavubu ewu banda je pense que biso toyebi kasi presque Kasavubu banda mais ezaka biloko presque Kasavubu ezaka te mpona ngingi Kasavubu ekenda euta banda presque Kasavubu ebandi banda si je ne me trompe pas la station ma campagne wana nyonso ye to virer ba oui et ville on est sûr Kabamba vers Prince Kasavubu je crois que je pense que bon en face na biso bon na maison communale de Kinshasa bon na maison communale commune à Kinshasa bourgmestre yango azawana bisika wana penda son excellence azawana et puis soki bakangi na commis directement parquet prison Makala kuna nezana mariage po bayeba que za pena mona vrai commune na Kinshasa pena fo bourgmestre pena akanga libala la bino za comme d'habitude on les maison communale les maison communale mo kitoko makasi donc kitoko makasi maintenant total de l'autre côté toujours na avenue Kabamba voilà donc tobetaka lisolo tunga to la sarabine la travail au salama oui c'est bien bon mais tozo on a traversé on a pas mettre lisolo bien donc mon réel vraiment tina faufilé na kati ya terrasse na kisa bela bande wa environnement et ça la bien makasi Zate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar maintenant tomona oyo ezali terrain munene pene esangisaka mpe bana plusieurs communes akobeta ndembo eza terrain ya Cardinal Malula malheureusement porte ezalaka lisusu te nayebi te mpona nini c'est comme si comme abandonné bomona mire oyo donc moins d'erreur ekue isoza sur place et puis nomona bakabine ya courant donc eza en face ya maison communale ya commune ya Kinshasa toza koavancer toujours na avenue Kabamba parce que tobetade lisolo ya babiloko tout eza na kati ya commune ya Kinshasa inayebisaki bino vraiment tozwa temps ya kokota pena koluka babiloko eza essentiel na kati ya commune ya Kinshasa tokolobela yango parce que tout ça donne l'autorisation ndenge ezala toujours maintenant tobima totambola toujours na avenue Kabamba de l'autre côté no bafongoli nzela te me bawewa bacrée mwa nzela na bango bimaka kaka oyebika bana moto petit fort wani donc voilà maison communale eza mpena kitoko makasi parmi bacommune ya kitoko na ville ya Kinshasa commune ya Kinshasa eza mpena kitoko je me disais mponi bapesa commune ya Kinshasa je ne sais pas commune de Kinshasa biso tona kati ya ville de Kinshasa musu ba bapeke ba commune Kinshasa na commune ya musu ba bapeke ko première commune mais par rapport à histoire première commune ya Kinshasa c'est Kitambo so na kosi botia ba commentaire vraiment ça la kitoko makasi donc kota mosindo wana te toza trop basé na avenue Kabamba mais to tambola bomona bino mo vraiment banda ko tongami kitoko ba immeuble voire même makambo ezokende pena kitoko osentir vraiment na moment où tozali transport comme un peu difficile yango bamoto ezocircule bandeko nyonso bautaka na bagrand marché zando babimaka siko bazonga bacangu bazonga balemba ecangu en général po bazonga bamwamba balukunga tous les districts ya ville ya Kinshasa bafuna esalisi nyonso mwa mouvement pour ezalaka bana bakitoki mosi na bamonga fula
bana ba delvo bana ba ipen bana ba ne bana ba ni ezalaka. Donc voilà, totambola toujours voilà. Comme toujours na avenue Kabamba na direction ya du marché. Je pense que biso c'est avenue du marché oyo le côté gauche ezali et puis côté droite ezali. Côté gauche vraiment bomona ba immeuble wana nyonso ba immeuble ya kala. Bana tu ya commune na Kimba yebi vraiment masolo ya ba immeuble wana. Et puis de l'autre côté avenue du marché kena ti Zando. Donc azo betika nepa mama ozala Zando. Wana Zando opeba biloko ndeto mesa toujours kota la opeba biloko biso batu mi bayaka Zando kaka pona kosombela ma bayaka Zando pona kosomba biloko bana biso bayaka Zando kaka pona kosomba biloko ndaku ezalaka omona pena pe makadamu na moni de ba kiraki yango ezaki terrible. Donc ça c'est ezobonga ko mai pene ko moleka mais de l'autre côté ça non kiré pena ba inondis ezali ba bouteille d'eau ba sachet ba nini ba biloko esila nango parce que nous tobeteli lisolo opération soko bwaki bouteille bakangi yo eloko wana esala kaka bomona bino moko nde baza moko respecté baotya basaki mpona kotya babouteille bomona mutuka wana ezolokota mpo leke obwaka ngo. Donc boye déjà makambo ezokee kitoko na mboka na biso mpena. Et puis en face wana eza maison ya ba TVS kuna soko oyo osomi mpena moto nayebisa yo moto peut être appelé un sika so tika frère mia aniati mia aussi to yo rodage dans les bons. Donc eza maison vraiment batiango pe wana pona koteka ba moto et puis pona kobongisa ba moto. Donc eza la garage eza pe pona koteka. Voilà, to marche toujours to tambola toujours tomoni village Bondeko foyer de Beaux-Arts. Donc village Bondeko foyer de Beaux-Arts ezali bisika oyo vraiment tomoni ba handicapé bazalaka awa. Je pense que bandeko bayebi oh elle marazo loba eza place oyo bandeko so ba handicapé bazalaka awa po bafa nde baformaka bango koyeba mwa mayele kozwa mwa eloko kotia na mutu koyeba mwa métier moko kwesongolo pakala. Donc oyo eza important yango wana mwa tokota na kati te kotalaka bamakambo ngo ndenge eza kokota na kati ekoma oo quand même tolakisi bandeko parce que eza na kati ya avenue Kabamba. Mais non totambola toujours nayebisa bino tosuka ntina Bokasa bientôt là tokoma deja na Bokasa to marche toujours donc awa mutuka eleka te. Donc mutuka so elekisi eleki pembeni ekoti parce que nzela no efungwami te eza juste bandeko bafofile kaka bamoto so oleka mikar seke ebanda kuna esuki awa enoke ebandi ti wileri. Donc nzela eza te epuis na voilà très cher internaute. Mais là, on tokobi na Bokasa vers Dimarin. Donc, avenue Dimarin, en direction Dimarin, en haut, ils appellent na tous les deux côtés, côté gauche et côté droit, c'est Ali. Toujours na direction principale Bokasa Dimarin, en haut. Donc, on a commune à Kimba, ça rappelle très fier de commune à Bango. Et puis, au moins, avenue Dimarin, ça avenue, la avenue qui toque na Bango. Donc, au moins, on a côté qui toque. Donc, on va avancer toujours. Tozokende
Il y a dans l'Axabino, avenue Kabamba. Au moins déjà plusieurs écoles, au moins histoire vraiment Zalaki. On a faire découvrir Bino quoi. Bandero, bazamba na copine à Kinshasa. Bon, évidemment, copine est venue Zala, oui, il a venu Kabamba, Zala, mais. Ouais, ils ont fait découvrir Bino te. Ouais, ils ont bon, on a commis la Bino. Bino Mogo. Et vous tirez la rango. N'est comme elle. Donc, il y a un grande. Bon, on a vraiment ma maison. Et tout ma bébé. Ma boutique d'habillement. Et puis, il y a quoi kala. D'accord, ce monde. Il y a un mot boé. A commis la kin vraiment donc. Il y a un bureau à l'élote quoi. La Kabamba, vraiment. Je vais serrer pour la awa. Zabande, surtout au Sakana. Donc, quand on a terrain à Malula, wana. Ba jouer ba obeta biso lobeta ba shit. Ba shit, mo ba la biso lo kimia. Za biso ndo lega ni ka bamba a ko to mo na kanda ko. La bamba za déjà ça. Depuis que découverte ont vraiment et c'est félicite une union sur c'est même si ba bona biso union sur tout ma diaspora. Pas n'importe où botia qui na bino kala vraiment à partir de découverte au bon na sou ka bamba na bino que c'est une plaisir ma casse. Le plaisir on vous a partagé. Autant l'émission, on partage, mais je ne pas tellement ça, ils sont peut-être qui tombent ma casse. Mais non, plutôt chuter, merci pour la confiance, que tu étais pour faire cette chaîne. Nous avons la radio toujours, nous avons pas commentaire, nous avons la remarque, nous avons numéro dans la bande de cash, on a vraiment, on a pu dire merci Mini. Bon, si nous savons que beaucoup va toujours pour bien la biso, pour motiver la biso, pour critiquer la biso, nous sommes vraiment, tu mérites parce que critique et Moussala. Motivation mais matière musala nous avons katikati wana donc essayer de découvrir ça lelo bota ba point ba commentaire na bilo premièrement on remercie bato ba sala pour que les localités sur ma télévision pas téléphone de quoi mon patron mon boss Oni Malunama mon boss Yannick Malunama sans oublier aussi mon boss la langue de pourquoi pas pour papa ça mbote na mon maman chérie mère boss maman Laura Chou mon témoin ya boss live sans oublier aussi mon moutou de kati maman Matou Kotimi à mort maman TV depuis en veste. Sans oublier aussi mon vieux cap Polisopo, mon ami pour dire à depuis Londres, mi pâté loi, ma vie faire descendre ma classe, mais simba elle m'a sur mes qui au Zoka. Maman de nous simplement la narrative sur pena, maman a fait monsieur Koti, abonné par les plus dans souka, par moté comme discussion sur Bozali. Donc et tout message c'est comme ça, on est sur ma plateforme et tout, nous sommes sur YouTube, sur Betty Awa, sur podcast. On s'abonne directement au comme abonné à Biso, sur l'ancienne mission, notification de Bimelayo. On est aussi sur Instagram, sur Betty et sur podcast. On s'abonne, on est à TikTok, on s'abonne, on est à page Facebook, on s'abonne, et on s'abonne sur plaisir. Il y a Ebele Zaïd au bon non, mais restez toujours branchés, toujours connectés à la chaîne, vos appareils, sur émission à l'autre calibre, je t'ai passé, j'étais avec mon caméraman, vraiment, vous aussi, il est dans Souka. Je suis bon, moi, je sans oublier aussi notre réalisateur, bonne guérison. Il y a deux Bassali, salut Sanzambe. Toujours dans le milieu, El Mara, Alexis Bino, Kabamba, Kobanda. Willery jusqu'à Bokassa plutôt disons ah ouais ce qu'on a dit Kabilo vraiment il a dit Kabilo le bakara so qui nanu na kufite so qui penzambe azumite ngana miko kutana à la prochaine émission quant à moi je vous dis bye 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 bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo inga kolo